Gloria bonjour. Merci bonjour. Tant que tu as moninga abaye, ati tu vas to solo là. Tu vas to solo là, ba côté de mususu ba côté 4. Ko parmi moko côté kana eza moko ngambu na bango. Voilà. Et ketch ba moko. Na zo téléphone ba na bengi verambo. Na komé Mobutu na komeli wera na komeli na comme la bengi Frank Stemai. Tandis que na pas autre, toi qui est dans la terrasse, nga papa. Parce que comme sur la terrasse, toi comme la terrasse, nous on est battu que nos mission fa filmer nga. Voilà. Nga na so na téléphone nga, ya zo filmer nga. Ote ba vidéo ba publier ke na kata terrasse. Voilà. Azo filmer leki na nga mutamoni, yabi osanini. Ba banda ko so na leki na nga mutonga ki matilelo. Poto, débat dans le monde entier, pas vacancier, pas vacancier. Flat Hotel, Bali Center, sans cadre qui toko pour na kopema. On a bino batbolela luxe ya makasi. Bazali na mo bangé na salle de fête. O ezali na 400 places. Confort et l'alia ou na niveau ya 2 fois té. Oh, vous commis déjà? Na commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pona ba fête na bino batbolela ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Moi si. Mon bec ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Na la kisalo esika okosala fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imité. Mama, na salle de fête Bali Center. Libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center. Eza kaka salle de fête ya Bamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Oulanga ta map. Ndesko meta tonit. Kati plénier la yemba la moko wana ndi kolanda. Oh, déjà ba mapaki na mercredi na ngana ke déjà makala. Wano sambina na plénier wa fundi. Kana papier. Plénier monanité. Asangi na papier. Asamba ti le plénier monanité. Mais comme ba plénier zaki. Yo ka passe pas film maman maman n'a pas qui passe pas musicien na finginga na pe mwana na nga pe na za mama totanga tanga koma mutazate parce que nga na senga ki botanga na bango te pêche de monnaie na masima za ki na nga ça bi non botika bango boza niveau na ote ba comprendre pas muta ki ma confortation za niveau na ote parce que muta ki ma confortation bangi voilà parce que moi j'assume vie on se met là tout le bana makamuso ki yo ebinga te po baba ebinga te nga mi se ba prof qu'on se connaît. Na bino beba na Europe mobimba. Tala! Bonne occasion de célébration. Il y a 8e anniversaire chez Djonga Nantaba. Oyo! Et qu'on a célébré mon le 10 août prochain avec Impact na idéologie. Moi maman, il y a cause de chance il y a qu'on participer à la soirée qui toko. Oye, qu'on salama au Pesimboa boyi. Avec la participation d'artistes et musiciens au Bino Bolingaka. Et Mel Alias de Mingongo à Kozala. Suzuki 4x4, CNN Alligator, Titunal Capone, Fila Bassel et Nono Atalaku. Zoebela, ba komi kuti kuti, Gigi Fall
Brassavillois wa Balonzo do a Congo roi David de Mukuse pembe tengena dudu bas bakozala mobima ndenge aliseki te esili wana te bainvite mpe somo oyo bino bolingaka bakozala beke parti na idéologie wana tomoni bango juna mumbafu dokolos MG30 mpe Bourman Idolo bakozala mobimba papa mama ndeko mpo na organisation ya soirée leka kitoko oyo ya 8e anniversaire ya chez Jonga Ngandantaba en tout cas basurprise ezali ebele ko anana mpo na contact zwa papepe stilo mpo komake 06 35 47 51 81 eyebongo mpo na badresse pusana maleme na 13 rue de la Pointe 93 130 Noisy-le-Sec ozala mobimba chez Jonga Ngandantaba mpo na droit d'entrée na 10 € na yo ya pamba oza mobimba na ndenge aliseki te baana mama chez Jonga Ngandantaba en tout cas nzungu ekotoko na mbiasi aliseki te eyokani. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo bandeko tu bolanda biso partout à travers le monde. Nasir bandeko belé bo mituna ki bolobi maintenant Ken Piana. Depuis Gloria Bimi azolo bate pourquoi bozo benganga bozo komelanga ba SMS en tout cas nazala vraiment dérangé. Nazala vraiment dérangé ya ba blague té. Naloba Gloria za mutu nanga wana mutu nanga ramudanga na Gloria batu bakotaka te. Yango bomoni jour à libération na melaki mwa mai pona ko sepela. Moi plaisir wana ndeko nanga bimi vraiment esalaki nga bien poto lobaki biso toza ba gagnant to sola pe masolo ya conflit o eye lisusu entre Gloria Olangi na ser nae ndeko nae Karine Mokonzi o komi ya kofinga voir même ba papa o bakufa kala to sola affaire ya ba nombre de vie. Tout le monde a ça la polémique ya ba nombre de vie ngana sali 4 millions ngana sali 10 millions soki ba pesi bino stade de martyrs. So ba pesi bino stade de martyrs. Est-ce que boko tondisa yango to mona ba papa chéri ba tondisa ba stade ça ba nombre de vie ya makasi ba président Wera ba papa Wemba ba sala ba 10 millions de vie wana te mais ba tondisa ba stade de martyrs na ba président Wera. Alors to so na Gloria Olangi to bandana na dossier ya kokangama na Gloria Olangi bonjour. Pito Pale Ken Piana merci. Merci à tout le monde Bolanda Bisso na film na film. Si ta film na tele vidéo no ngamoko la kufuna c'est ko do mela mainde bali mela champagne. Non, nga mela mai po ba moi ezate. Félicitations à Mikolo na bengo mwana Wera, mwana Fali, mwana grand prêtre Kofi Olomide. Vraiment, Nzambe kara fala grand frère hein. Fala grand frère pas ta bota valinga bota raté. Un grand frère Kofi Olomide c'est mon vieux Wera c'est mon papa. Ils a pas ba musicien on a le baraken. Naebi na lobango na témoin na ebi ngoso na vanda na tonga wera quelque part nzaka na tonga wera mpuma vanda na sola bena wera buna kinanda ka wera mutonga na ka wera isi wera mona za petit na wera oh mona nga kote mona mampata kuta to vana mampata to lia voilà abi niveau mona zo tonga ska vana ki wera ba tonga lo bana abi po na wera ko boma mutu wera benga Gloria ka oyebi mutonga na yebe to vanda ka so na sendo na sanzete ngabi président yeba so te vanda na sendwe côté Fabrice Zombi ngabi président yeba mena yeba so to vanda bon terre ondo lo baninga président yebite garçon habité ça c'est l'équibinda tu na ka c'est l'équibinda to vanda wana vena nga kitambo comme to ngabina mona c'est l'été lo te bolo bara bobo moni so zo na mutu mangolo bara devant mutu na sima mutu pe lo bara même eloko wana tu vois un peu abi oh so lo bara pas bateau Yon ba ebisi nango bonde zalaka pour te dire que ça bateau dans ba vrai nga so na linga muto ba na linga kote ken nga so na linga kote na on s'est forcé dans la nature te on remarqué que linga kote on a profité pour na merci bateau so ba soutenir nga poser émission bo so na sala je dis merci na avec Gauthier Mascotte azangisa ki batu kimia je dis merci na mopa au Kofi Olomide oyo l'été première édition na benga ki tomba ko retenir na palais merci aussi à Fali pour papa na komela ki na WhatsApp merci à Wera Anton na Dubaï na sala fort kana komela fa na koma parquet et tout le monde va soutenir kinga merci à tout le monde il y avait de journalistes ba yakena ba Michael Kabazanki ba botala tala ba kitasi sur le terrain ba matusu ba msu ba gi pona ba vite sur la raté maé ko kanga mano comme un concert ba to plein à parquet
ok. Bah chaque jour ata ba mana ba tekaka na moni ba maître ado je te sali ya yanga ne moyo o ya yaki pe na soutien na ye sala ginga be na moni ba maître musu na mona bango kala ba maître fokata na kitika na parquet ba voka musu to ba glo la yo mama na ba valonga na bureau ya HBB na keva na bureau mo ya suka bazola na bureau bikite ya bik voilà na komi wana big epsinga téléphone angelinge kangama Glorio Langi merci na David Mukeba vena psa banda le koyate o badake basena kinga merci beaucoup na magistrat Chamala merci na procureur Kipolo procureur Fanny je vois directement procureur de la République Yves Bavon je vois honorable maître Tony Mwambwa Ganara procès Saï procès de la honte je vois ma grande sœur Karine Kitete maître Karine même même azali na poto matinda ki ba avocat na ye merci beaucoup na Ranson na tindele nga 4 avocats ya sûr ba maître Ninja ba avec Caps ba avec Roger Kinkan ba zaki nanga butu moyi Chancel Mbemba Demidze ya Gezma Wete oyo marge na butu mo geza luka tai ba koko ping pong ay ko tala nga tina 4 koko ping pong kamo tata ya mona ay ba sweze ya solo merci beaucoup j'ai compris que Scott ba oyi na yo ba vrai pe bazali Glorio Langi est-ce que mieba que oza ba fanatique ebele bato balinga Glorio Langi ebele en tout cas ba téléphone ekomaki déranger boko sala émission bolobeli sujet mususu na ba commentaire kuna ezaka ka Gloria bolobe ana makambo Gloria est-ce que weba que oza aimé na bato ebele na monde Kene oska wat ba oyina o bat ba oza pe ba olinga yo parce que je dis merci na ba master nanga Christelle Kabeya maman Christelle Kabeya Mobutu maman Christelle je dis merci à Joseph Chakwa Salatina vidéo grâce Temo la star je vois grâce Numbi wazanga kimia ba malolo ba Sylvie Mbembe ba je musunga bazanga ki ba madame Chakwa ma beti ba vrai Glorio bazanga kimia Kene oska ba oyina ba musu ba olinga o parce que nga ba musu ba comme na niveau ka ake makala telelo pourtant na ki ba mapenga eto na koma mbamo ya ide map skote manga za kana ndela ba kombo nga to te code mot devant nga non ngana ba code ba bezani to ba utiliser combo ya azazi mwana aza 00 soki dete na bengi ya chamana solo kula ça je mari 00 ngelo bani ba bien ba ka toza muta aner pona zaki misu makaso bi kambu na kanyo na tindeli mutu ba lobi na parce que j'avais mes téléphones to zana faciliter sa communication na batu to so benga na no ba nga mon téléphone na solo li grâce aussi na merci aussi na Jean-Marie Lukula c'est de mama samba tant que je suis là ton grand frère ma bego ya lo bana na telezo likolo mais on est là pour te soutenir ba balinganga bazana mtu salinga kote matala msoza ka fanatique ya Koffi Olomide alingyo pona Koffi Olomide ati apwine pona Koffi Olomide ngana za wana kwa meta niveau ke modogo barambo mwasi na ndako azo participer na likambu na yo menga to na relation te parce que pona modogo ba désolé mon agence privée ba te ba mbongo na bongo soki makala ba jongo de comme ba tout ba content parce que ba otala ki Glorio Langi moi je fais mon travail à part ba délire ken so botengela nga 3 fi ba sala ba sala be mi so ba yamba ba invité au beta monoko comme luka au classé capote ya bazate non côté ana diversion na ba mi bal na mana che mutu invité yo so tenga no ya na yena zo invitant nga vendre la invitant nga vendre la bureau de 8h à 14h bureau ba caprice à sukola à sala bana na vendre la bureau na ozela 14h bimi modoro na bimele 7h30 to modoro banda kenda poto emana fali embali boso ya kin tu vois ça facile ba ready à mission côté ana pena to féliciter yo mon bo attends ça ba délire nanga je fais ça je suis en train de faire yo moto na zo problème honorable roi Mbozi wa Mbozi ayaki te matindi ba puinae ba vena honorable la dos ndombasi tu vois bazoto kaba yebali kamuza nini soki ekosenga nini avocat to nini mais ngamona koma na parquet ozaki tout ba bato soki na koma na plus de 15 avocats tout mona ba chaîne ya YouTube yaki format pebele mais Glorio Langi to solo na li solo o po bato poto il faut ko expliquer bango moni lelo ba ndeko na biso ba journaliste internet mususu o babenga biso to boyaka na biso ba rendez-vous na bango to expliquer que no ba traître bazali o ba utiliser bango pe pas ba artiste et musicien éclaircir biso no to qu'il paraît dossier na yo muto a trahira ki o peza kaka ndeko concert na yo pe bozalaka na ye Zaki, je me rappelle un certain mardi dans l'hôpital, pendant une maladie. Dans un autre retourné, on a s'est forcé, dans nos bien na côté, na seule émission, na scène, on a qui n'a maladie, mais voilà. Il vivait Gotha Benganga, Baebisingai, qui va porter plainte. Toi, sois prudente, ne manque pas de crédit dans le téléphone. Yo, Zala, bon ami, d'accord, vieux. Baluka, ça fait 4 jours. Bata parqué, Bayaka.
bakutaka nga te bayebo baye na bureau na biso na biso bafai na coin jour baye na bureau nga na nga bureau te na biso na bandal to baluka nga bonga za na nga boye baluka nga 4 fois jour babenga nga ti na téléphone babenga nga vraiment to ça bato tete nga bato nga yamba bino te bobenga Frank Stemal o te to suni numéro nga bitana na bezo boyamba benga Frank mta yamba bino na yamba bino te to ba tante za ke o to tipoto na za bezo yamba nga na émission nga ba bloga na sko elekate ngoloba nga la benga invité nga linga te invité ndo ko benga nga ye moko na loyenge simba kate ça arrivé le samedi ba yepa na nga na ndaku voilà na lala ki na to ba to sala nga ba 30 ba split na lala na chambre leki na nga noki mutu mo lo ba ke nazo luka Gloria za bon nanga bimi azongi akoti na ndako ayebisinga mama bato oluko bana mabato na yebi bango te petite sœur nanga e Christiana la ndanga bima bi boluka nani Gloire azata na braza espèce que bon ayebisinga bato mo ba na ba bizarre voilà OK donc ba ke après 14 ans après na bimi na salon le dimanche ba elinga coucher de 17h nga bima da banda 15h na me 12h voilà ba yewana bazeli zelinga comme 23h na yeba moninga banga be bakaso na lala wana na koti ba pesi boneza Gloria bonsoir nani kenne biso na répondate na koti na mati sentinelle nanga bi o même tout bozo luka ye wana otanga to Gloria mais on dirait te Gloria to luka za yete Gloria mususu le porte to rappelle na de Gloria voilà mati pe na koti lundi na tona zana émission na Sandra Kazadi lisa sina peso mbote sikoza ya les aïe biso da gifu za ba 10h ba nous tourne la muki na bongami na ngape bon na yo na tinzi bon akendo chande mbongo ba sentinelle à lopangu ba face à la mise en place ba obabi ba msuba kota mise reprise les ba msuba kota kana bomanga mais ça mais yangwana il faut que ça la ba remise reprise ndeza oba ba koti bo vérifier voilà si quand on met que poste ça vide bamba eba danda ko babenga ki concert mon ko pese bango déjà dans sandako ba koti avant kota nazo appel gloze pinga na sandako na OK hôpital pour na comme bureau OK d'accord on le kana bureau na bino bobo d'accord on déjà anzaye ba soki nga na palais voilà ba koti ce qu'on a na salon nga déjà koko wa de bon na ta kilo chinembo ngamo na bimina pour na tolo Gloria bonjour merci bonjour tant mutonga moninga abaye ati to revant solo là to ba to solo là ba koti de mususu ba koti 4 ko parmi moko kota kana eza moko ngambu na bango voilà o a filmer nga na terrasse ça peut $200 ngabina na 10 francs pesa binoti et un problème ni no parquet dossier nini au finga soki ministre moko boza na sida ngabi bo ministre na fingi ministre nga problème na ministre te na problème na mutetel na mi yebi déjà voilà oh toke na kele pata na tolo obozela nga na so na sala appel na benga pe batu nga oh te comme le nga oh boganga te so ga pense bo beta bino bobi mate voilà bozela na bongama leki na nga la muki leki na tabi abi malibanda te to ba je ba parquet bo ranango malibanda te comme le roi de songa boza bongo ganga na la tiji na ti blues na sac ngabi na so ba bijou na longabi tokende na si bonne kanganda to bi banda malibanda ba msuna se libanda oh parmi mo da libanda mo da leki ya Mobutu petit frère Mobutu skotanga moninga azongi na sima bimina inonsa bandi pe musala ngonza esika la msu busolo na expliquer comment mutonga so comprendre ba famille azongi na sima atemi na musika de ketch mamoko na zo téléphone mbabu na bengi verambo na komé Mobutu na komeli wera na komé na comme na bengi Frank Stemal tondo ke na pa autre to ke na terrasse nga papa parquet comme sur na terrasse to comme na terrasse nzo ne batinde ke na mission fa filmenga voilà nga na so na téléphone nga yazo filmer nga ote ba vidéo ba publier ke na kata terrasse voilà azo filmer leki nga mutamoni yabi osanini ba banda ko so na leki nga mutonga kimatilelo pour n'importe quel peuple antikuna aza mutu na bango voilà masala na parquet ya Gombe ce que tombe ke ve ba voyer ba kitanga bika nana nga filmer ko bo bengi mama filmer leki nga poani au final il bakité on a bien mon siko au filmer mon tour pour na $50 mais to rêver au careza yo ba mettre ninja ba ko ba keza comme on est bima ki mbala mo na minute ami yebe sikaza je na moni nga na parquet akimelenzo na ina parquet akimak ta on a koti na yemba moko na bureau ce ba terrain plainte des merci parmi moko kanga nga bena oncle nga voilà oncle na yo zoli mo dossier pesinga maman le dossier na facilité ne maman ndi ko panzali mo dossier mbala monza mba sa pe grâce ko comme on a comme mbala manko
moto ya mbenga moko akute mamo biga okota biga bina na dossier batinga dossier Gloria comme ba magistrat ya mamo benga batongo benga mala moko batuninga balatinga vidéo nga bezanga j'avoue oui moto tel na yebi ozana relation ni na yebi ozana relation tel toi ninga ne boy oyebi makambo kwa ki bozana relation Deza makamna samba na leta kuna. Je dis tout na wangane lote. Nyonso na lobaki o émission na bachaki, o émission ya Vincent, Otoni, j'ai tout assumé ngabina sala ki yango par rapport bango ba finga ngai. Ba mutu ba bandaki, pesa ba preuve na misi vidéo na bango et donzu. Ba magistrat msu ba lobi na ba magistrat msu yaki ba bi oulala. Mais pourquoi fonder bango inventer? Na 5 confortation. Oh zélé comme 14h ba tikinga bongo. Na tikeli bo tomeke mardi Maître Tony Aoya. Tony Mambo Toy biso so procès de la honte ya sai sai. Aoya mardi wana ba bavo ba ye ba maître ba yo ye belé wana comme pesi Mambo aboyi. Ye pa na batune pembeni maître na mi bale. Dossier zani nzo letsa ki de ba mapenga. Kombo wana kana kika kombo wana ngana okomelaka ba soki kombo mo na mona suspect na komi. O map yo za ba komi map nga ba komi map. Yo ba komi map nga bi police mo za signaler nga ke o Gloria ulanga ta map. Ndesco Maître Tony kati plenier la yembala moko wana ndi kolanda déjà ba mapaki na mercredi na ngana ke déjà makala wana sambi nanu na plenier wa fundi kana papier plenier monani te asangi na papier asamba na tilo plenier monana te mais comme plenier zaki yemta ko funda plenier moko ko funda na sambi na papier Dieu merci ton Maître Tony Oya a bien voulu savoir tous en tribunal te toi na parquet to yeba lelo Plena c'est qui comme est-ce qu'on peut voir la personne il arrive il arrive na toki balobani na français ti lelo akomate tout le monde akaba bayaka basaka boye de ce comme koti boye ezongi boye de jour boye zongi boye comme il faut senga parler ça vidéo mo ya 30 minutes to ki osenga pe pardon malgré na ba publier ngote ken ve tout le respect na pesi bourgmestre a commune na Kalamu VJC kadima na boya na VJC na sate avant ça fait na ba avocat nanga ba Maître Tony faut pas zabatu na boyo sa vidéo ngali na préféré boti nanga makala non sate so non senga pardon plaignez ye moko ya to vandi na sengi faut comment na komanini yo faut signer ba avocat nanga ndi ba signer ya zate ba te faut signer ba avocat c'est comme débat Maître Tony abeti mesa pesa la raté débat comme il faut ba mandi mbongo yebo mbongo zongi mbongo compliqué ba jour peso pousa na mercredi comme na monika na bengi mettre ba vona tongo wana ba comme na makala yaki ba 13h aux 13h ba tout molela ngana vandi nanga ba bengi bato wana liste bo kombo na ngezate nanga muna ba tuna pona nini yake makala te dossier baluki voilà dossier baluki papa kobi bo na ke makana butu na convoi spécial to ka kombo na ngaka soki ka lo mona vous comprendre ngote fona tuna bato so na tuni ka ba répondre nga Maître Tony malaise na che mal à l'aise na to vanda to vera ba Maître Ninja Titongo to soki ya na 4 ba mona voiture ozo na 4 kuna batina makala na 4 batina ka makala magistrat mabinanga nazo yanga moko nazo yanga malongwa mbokoni mbanza ngungu so kasangu nazo yanga mabe ba memanga 4h na ndenga mabete ya 4h na 4h nga ba memanga 4h obima 18h oui dossier na ngezala ba lakisanga pena vidéo moko na loba na bineti neti orchestre tel finga fali pendant 15 ans fali akitaka te mais fali amataka eza ko tuko finga te na comprendre na te eza ko finga te mais ekotisanga pena pesa nga kanda pa kende soka kete we rosimba plena linga voyager wala wana ya kaneka te plena linga voyager bo grand frère nga pe lukula sa bloquer kuna bitete osila na awa muta voyager te muta bimati bosila na voilà papa j'aimerais biloko bike Gloria finga ki na za mukolo Gloria na ebile ki nanga za rateti ngamu na bofana na Gloria bike Gloria za rateti voilà so la sali mabe to repinir yeme comme na niveau te ni yo kango bloquer parquet voilà o bloqué moi na vanda kuna team kolo yo olingo zonga bosilana et comme il peut ba 27 ans ba yeba tu na dossier ba mona le colonel 27 ans na peso mote siko zale comme dossier ko nzambe pas c'est clair te makambo comme dossier qui est clair te ba to zo ndela dossier mona dossier ma to ezande boye OK même sur le pas clic clac to ke bongo vera mbabi pas to kende bongo pour to kende boye mercredi le ki o convoi je dis que ça na choité malgré au centre parce que mon qui est monté déjà avoir qu'il faut faire ba man on a payé ce qu'on a payé. On m'a libéré jeudi à 17h, si je ne me trompe pas, à 18h, de Nabimaki.
plenati lelo ayate kaka avocat mtapetaka to asora ye ate téléphone na litoi abimi libanda oh j'arrive nazo solo na plenia libanda coin téléphone ekangami tina suke comment que mettre ton siliki api blague avec de gens bon peut ce dossier sa communication kende na Gombe est-ce que ebiteke na Gombe kuna pe Kofi achape ba mitambo kuna oza sir pena dossier ne ko se déplacer kende na Gombe wana bolinga bokoma bato mibale na kasho procureur général déjà pesa ko semi peut comment ma procureur général bolinga bokoma bato mibale na kasho kuna na Gombe Ken Piana quoi répondre kasi bato basilisa contrat pa Kofi te ba dossier na bango ezala na Gombe ti ah ok bah c'est belé bon c'est belé et le roi là du Rosa a ça contrat namona anati fali pe akoma silisa contrat na ye faut commencer Kofi abeta place be fali aye mbangu pe amati dawane za kara sorte ya kosilisa kaka contrat Fani moninga azali banda Ken j'ai compris que zanga mbongo zana relation po bato bazali na mbongo mais mbongo na bango eliami biso na sona bambongo te famille pauvre mais tu sais que mutu mususu yo luko wana omona ke na TV je fais voir madame Gloria je suis venu de la part de présidence je suis maître tel envoyé par monsieur David Moukeba on dit je suis comme ah la ndeboye voilà siko Gloria langi to bité to kaki il paraît que non Bacheli binope moi ba limite qui Africa Info beaucoup lobela jamais combo tengai to ba benga ki Franck ngana même pas makambo na Franck muta prendre nga ngana leta kuna makambo ko signer to signer moko rotanga soki koma mutu soki nini te soki nini ngane mutu na senga ki voilà ngana senga ibango ba ya to komana ke bango batanga kombo na ngai tenga platanga ka kombo na bango te c'est moi qui a demandé ça dès matin parler na mona mutayate OK na mona kaya mo bango mutu ba ile ba yebena ba caméra jour à convoi spécial ba yana ba caméra belé to ba zaki trop sourd na bango ke ketch moko yelo zonga ke makala ngam na senga ki bango kenga to tanga na ba kombo te parce que mutu bango le katangi kombo na nga ngape na même vidéo pa ngana tanga ki kombo ba tanga kombo ba banga tanga kombo na nga voilà yo za ko ba ngano tanga kombo na ko tanga kombo ya batu tangi communauté na katangi communauté ya mboka baba zo bango tanga kombo na nga ba tanga soki kombo ba pesa nga wana bazo ko assumer te moi j'ai assumé soki ba sele miso tangi kombo na nga to funda pena bango fonga ba makambo na bango na lobate siko Gloria langi eloko mo pe batu ba reprocher quand même malgré ba polémique malgré benjir est-ce que kombo ba mama lisusu zo tia na kati est-ce que maman n'a rien à voir avec ba dossier na bino na habité au côté ça qui maman pona nini maman ya artiste aza maman na yo pe maman na yo pe aza maman ya artiste côté wana ozo se reprocher na nini Gloria langi tant ko yo zo ka passe pas film maman na maman na pas qui passe pas musicien na finginga na pe mwana na nga pe na za maman tant qu'on dit que mwana musana finga moi ça za maman fona botaka po benga nga maman pona sumbaka mwana na sumbala na spirituellement la msuna longola zemi ezala msuko bota ta poka comme ta benga nga maman fona msa mwana moke on dit mituna ofinga nga des insalités tu as accepté ça 3 émissions je suis une femme wana moni yangote sko ya yondo qui passe ta maman nga fa ko passe pas finga mwana et ozo linga ba saloté tala ken piana mo lelo suna vanda lelo ngai na TV na finga msu mama fali batutu boy na ngobi pourquoi fali no leka na TV ta sema misana finga mutu te benjio moto esa mutu passe yo oza pede moi sinon aza boye asala ngote mkolo sala mutu pa ngaka finga la msu mama ba onenga za cimetière so mutu sala ngote so mutu sala ngo bandi liboso mutu amono mabemba la mo yete sauver cap na on a fait ba vidéo mususu ke non à partir ya lelo na autoriser soliste nanga akende ko finga makambo nyoso ngam na tindaka ye siko yo pe nzima pe ba salir yo parce que quand tu dis que ngam na tindaka mo pourquoi lingi yo bomba personnalité siko ngai loko na déplorer de mama awasala nini na kati Gloria siko ngai ki bo mwasi nanga bo mona ki ngote ki bo mwasi nanga ki bo mama to senga nembala sima Gloria langi quel que soit polémique qui peut vieux comme si peut azawan mbasi mam totanga tanga koma mutazate parce que ngana senga ki bo totanga na bango te pe je demander na masima za kiam nanga ça bi non botika bango boza niveau na ote ba comprendre pas muta ki ma confortation za niveau na ote parce que muta ki ma confortation bangi voilà parce que moi j'assume vie on se met là to ba na makambo soki yo ebinga te po ba ba ebinga te nga mise ba preuve qu'on se connaît batumsu balobi eloko esala ki plaignant amona na tezali pour obimisa ba vérité
ya bachambre na makambo ebele. Est-ce que ça yango tende créa ki cause ke plena ki wana mutanga na samba mutaza ite ni na avocat na ba kutade na samba ki babi kuna yo lelika alisola chambre expliquer ba détail ebele yango nga suwana te ba funda makambo benjire masuba banini mama lo bananga ibe hotel c'est pour eba mutasuba ka seka lala na mbetu na yinfa bono mutala na mbana mbetu na vana mo ite be mutasubi zalaka mwaka mutasubi la kitia Voilà. Merci beaucoup. Bande Rognon, surtout Bochaki, vraiment. Après, Nabino, na dossier à Gloire Langi. Le grand Mopao, merci. Kofi Olomide, merci. Yaya Watikala na Emo. Merci à Fali Poupa. Merci président Ranson Igwe. Nabenga Gloire Langi, ba 6h, na yamba maître ninja na téléphone. Oh, maître ninja nda yambinga. Yangwa lala ki na parquet. Oyebike lisolo beti ya batu pena balala na parquet na ndimi pona zo mettre ninja na 6h. Après 7h na yo benga na zui maso Ivipam paza muto féliciter. Ba Mike Loka Mbappé bande kona biso ba Julien Botalatala en tout cas félicitations na bande kona biso ba journaliste nyoso boyaki ponga soki na yaki wana elinga ezala baka kotala nga boye bakio créer nga dossier yango na lobaki nakoya te biso ta banzete betela kake ebanga ate likolo inda nakoya te mais nako benga nde bibenga binga. Alors Gloire Langi tokotaka masolo o ya kofinga ba mama iloko nga nazolela bino boza ba mama il faut to pesa bino respect ngana ko accepter te mutu azofinga mama ya mutu. Gloire Langi tomoni lisusu azofinga papa bato akufa lisusu général Mokonzi. Gloire Langi toujours les problèmes c'est le problème. Quel que soit ba conflit na ona ndeko no Karine kombo ya papa Karine ekoti lisusu Ken pena moni Jean-Marie Lokulasi. Azab na biso tuna famille mutarateti le roi Jean-Marie Zate Jean-Marie qui pour na 92 na observa ba pillage. Il est de temps de gérer. Obe école mo za na ngambo, oui pas ba Jean-Marie na Kauka jeu 24. École mo za na 4 wana bo maman mo ilu si je me trompe pas école mo za na wana Jean-Marie Zate qui directeur wana si je me trompe pas na station Jean-Marie Yebi. Omoni to finga na re ba tu so ba intouchable. Jean-Marie Marambassan mboko yo batumi to boire batikalo sango te bazara ba $100 au kabila batu mana makambo sa lokwa Jean-Marie te soko ebi histoire za osala ba serana la musuna Deniles na Nzondo TV histoire ya kikwiti opération tonga morgue basa koso na grand hôtel batutu baya wana bana bambo batutu ambongo ba vedi dikidoni baya banani baya bakimbuta baya batu baya ba pesa bambo mais Jean-Marie te mata jaquette mo pembe abesali nga paso mona mboka na ngeza nga morgue nana mbongo pesa tuna Deniles akufite abina na 100,000 au pesa pona qui quitte c'est combien 100,000 pena kat abina na ba besoin coffre voilà na ebi lisolango te Jean-Marie lukwa pesa 100,000 pona morgue qui quitte sola msunde kono makota akuna te Jean-Marie mona papa kutu nanga voilà papa na maman na zara musaka ta mukamfula Jean-Marie comme on est Jean-Marie Lukulasi Masamba tu vois un peu papa Mpasola ou journaliste batande na Jean-Marie maman ya Jean-Marie alandi papa Simon alandi papa Simon de papa ya papa Mpasola nga papa toza bandeko par rapport que papa kulutu nanga abala tata mwasi na ye toza bongo Jean-Marie za mona liboso te mona boso ya zozo ya ba Emile Bazali batebele Emile Azale ki batebele azan baleke bele azan na charge moko biso benga le roi aza le roi mutu a train en famille na biso kota ba sakata Jean-Marie sala ba jeu 24 Jean-Marie za mixé tata 20 mai azan mission te sala jeu 24 20 mai plein ba luka image Jean-Marie za roke na bureau na Kauka ovandi boye olobi wana a travailler na nani Willy Makolo olobo siso oloba problème les a valeur à combien oh ils a $500 Jean-Marie mis $500 à peso qui akunda bibemba fama ebité garçon Blaise vinanga mobola sali mokilango nini pota kena na vie grâce à Jean-Marie concerne na fiki Jean-Marie mes potes voilà Jean-Marie aza mutu monte kaye parlement pour nanzala te mutu moyo bani o Jean-Marie ke non longolo député on a so linganga lingo na malembe voilà non ba diaspora to même na sentiment te mutu mo lo bibolo ko bozara fanatique mutu bondimi c'était quoi juste
Jean-Marie Napoto aza numéro 1 en sécurité ya bato to ba na McDo 20 fito coloqué contre dingate bato ba ebi Jean-Marie ko Napoto baza Jean-Marie ba maître Richard Abajibe mtamba bon poto Jean-Marie Lukulas Jean-Marie tombé que président fa de Belgique ndake ne Belgique ta organisé ki makambo sécurité nyonso wana na Belgique c'est Jean-Marie Lukulas yenda zana comité d'organisation ya sécurité ya président de la République Jean-Marie Lukulas kende ko look information OK Jean-Marie Lukulas. Que tombé qui tout le monde a qui na macaron. Voilà. Tout le monde a na macaron. Mais il y avait des macarons VIP. Ce qu'on y est, on a VIP au légui na VIP président il ne plie comme il était avant. Voilà. Que tout le monde regarde président était à président. Sans ce problème quand Jean-Marie et Zabinoté. Il y avait des gens qui wana ba pichu manga bazaki wana. Ba tout ni so la VIP te ba l'exo bo. Ya yena loyenge na za ngolo za musenza yena loyenge na yona na VIP maka tune. Là c'est ma carole là ça les gars non beau ça VIP te tika makena obenga ba police ba belge ba police ba biso libanda akoki koloba te pour bike ana mukandate on se retrouver là msubo wele ole kambole ki tema zana ba pion moko batinde ke finga Jean-Marie tanga finga Jean-Marie ngala yebete na lala pongi ngala lala ki pongi bala musinga pa cousine nga mona téléphone na comédie Jean-Marie Mbala na comédie Jean-Marie dans l'accent Jean-Marie ta boyaki ton na comédie singa mama tika na ebise speaker nga ezani po muteme suka nga voilà voilà ojo bakanga nga mina ngatinde nga limero awera bonjour yaya problème nini wana problème nini ozana ngona zoba wana voilà expliquer nga po motema esuki mama pardon tikaye abengi nga na mama tikaye na boyamba na komele lisusu omoni ya Jean-Marie azoko ko gérer nga kate ako ko gérer nga te na suka na sema na dingi jamais comment on a mona répondre nga nene jamais na moni que ya Jean-Marie me manga clair yoka na côté li popol mpasola na côté ni mpasola mon passo là na combien mon passo là ma kamuni leki ya Jean-Marie na mwana wana bonjour nazo tourner kaka ba ko expliquer ngate nazo zela na tape publication mo popula singa nazo zela olongola ngo s'il te plaît na benga papa boko expliquer nga clarté kamuni ezo leka tant que cousine abso mo boye Cynthia nga benga ngai azamona grand tirage Jean-Marie moi ya Zozoé moi na leke ya ba Jean-Marie Bosso moi na Cynthia moi akomenga mamoro na tatinenge émission tala émission habita l'émission tala émission benga mabina nga na okanzo to malili na ko tala émission tina suka te yaya na côté émission tinga mo ke balongolo na YouTube abina nga kota na la mama na côté na mon émission yaya toza batu mutana bana ne bonga na mwana moto abota na Congo abane tubana poto mukando zo lukozo lelo Jean-Marie na ngoma ofinga mutuma c'est un cadre mona mboka ona eloko mona kotanga kombo to ko lukolo vidi Jean-Marie na poto pesa ba misala oyo la musu papa bino to ba vérité papa nga papa biso pesa ba misala te mais Jean-Marie ba musu songolo na vie comment le mutu pona Jean-Marie so finga Jean-Marie ton père était d'abord irresponsable personne en charge ya comment na charge mais Jean-Marie ana fondation ba G24 communes ya Jean-Marie Lukulasi o pesa ba nini asa arna ba bis ba misa ba Camerounais Jean-Marie ana famille mo ba vandara bo batalera ye ba sakata ba bike mutu mo azana bo Jean-Marie Lukulasi ba mosengo prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango
o ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo ko suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre comme kalisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana et même ka faiblesse sexuelle prostate wana et bomaka prostate wana et ezali maladie moko mabe o ezako bika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Jebi José parce que respect voilà bataminene mukolo ata micro pesi oteta Amida Chati yo essaie expliquer qui est ton grand frère Jean-Marie Amida alors expliquer qui est Jean-Marie autozo petit c'était micro pas fallait obi fallait expliquer qui est Jean-Marie alors bo ranende ni na expliquer yo sko yo vandi bandolo ba mutu luka libango ke na luka na malembe fala sala album mo awa clip de plus cher dans la clip à Jean-Marie ya ni na kadena o atara ba mokobe na kati bani va chercher l'image des ali oyo no finga Jean-Marie na sentiment parce que na suka ko ta ba faire comprendre yo ke ba bengi ka ba mo to fingi na poto ko bomo pona e ala mbatu suna poto bana ka ko ba bisa da kuluna akoma poto pona Jean-Marie zo musana na Magdo pona Jean-Marie ba kosa mabe asenga Jean-Marie pardon Jean-Marie tika senga pardon ngabi mo pa pardon bo senga ni bino mbale wana etalinga tenga na o régler quand da régler ki nga na ozonga na yesu ko oluka problème mo bolelo bat ba ofinga muto finga na ano député national ya Funa voilà a député provincial ya commune Kalamu a jouer des rôles a jouer pour ebiso ko za makaro VIP T yo siko loko comment na Nzambe ba rôle ba no to no finga muto e pour démarrer muto bana no finga da senga muto pardon qui n'a facilité maman au senga mutu pardon il a compris Jean-Marie a dans n'importe qui ton ma bête tout zonga aussi ma langue pardon na katiote on faire comprendre que pas so ko so ba fingi na ndenga logique so papa na ko na école primaire te az incapable na katiote mais nazo expliquer bandeko ba Holanda biso na sala émission na Jean-Marie Lukula na 2007 na Memling en tout cas ça vient moi il faut topé ça respect viona topé ça respect mutakanga pena suite na Memling wana ko akobeta ta 2 ans azala na kini te clé zaka na poche na ye afutaka mbongo mais azamuto apesa azamutu aza n'importe qui te yo oza vanda ko temona ndako ya Jean-Marie ba boaka Jean-Marie na nzeba solo ba ya mindu akanga ka komboni abi 004 ba tout ba panzani voilà aux avant d'accord tu as 004 tout le monde va criminel va panzani faut habiter oh ya intouchable siko yo vanenga na loenge na longolo député wana yo solo linganga na malembe attends est-ce que ya ko linga na kimbinga mobali net Jean-Marie siko tango père de Jean-Marie ngas ko na vana monique papa ne pas leur répondre te papa ne me rembourse te hier ça ba émission ba logique ba français belé ce qu'on a notre race moko ba tala ke monele que Jean-Marie ne mutako régler mutaliboma ponga na mboto ngana to ba tama boma Jean-Marie bikenga po Jean-Marie pas rateti Jean-Marie ko sa rateti vraiment makasi ko Jean-Marie mutaliboma sko liboma ya ba intellectuel sko bike gloire sko ta binanga mama tika e pardon po bika tuna ke ka ya muteme suka tana bengi nga Jean-Marie zana suka malembe ngabi na malembe te ngabi babi na manga ko ta bosa na kombo da Jean-Marie molato Jean-Marie te Jean-Marie molato te amanga nga Jean-Marie Lukula so abino nga Jean-Marie na rappel tu ba na rappel na tombola momo vidéo na bando sid c'est to silana to finga na ngana to longa pas jamais na bozo ba msasa la te omona ba polémique ba journaliste ala raté masunga plein moi je connais plein de journalistes à TF baganga lo ba le monga Jean-Marie ba so ba voiture ba monga Jean-Marie ba bana na monga Jean-Marie na jeu 24 wana voilà yo suko yo na loyenge parce que yo yonde ofinga bato bandiko démarrer Jean-Marie aussi sipo bien papa keba na malemba luka libanga na malemba ko luka wana tika keba na fali ata fala ovanda babi mona bandili bomo otoni wana ba baner eza nini mutabandi baner na poto ezala bongo moni malila poto pe bebisaka mwa tete soke poto na kimukolo bakimaka te finga ba parents na to finga jamais ko ça papa mututi il a ses enfants na mosina ce que boba finga ba parents na yo pas intouché ba to longola ba parents bakufa papa nani ana banet kasi na bi ba parents bakufa glo na ko finga ba parents ba Jean-Marie na bana mikolo ba grand garçon ba grande fille
Comme Monique, toi tu es une fille, moi tu viens, tu parles de l'air père, ouais, pour toi pas moi mukanda to lukano mukanda. Tu as senga pardon pour balinga zonga. Les camarades comme ofinga suko komige. Muto ba finga raté. Appelle moi razwa ki ba c'est moi muto fingi wana. On se retrouver na Congo, pe na Congo ba kangi na ane na samabeli. Voilà. Est-ce que vous avez une émission moi au salaire droit de réponse et botelio ba ça émission to moni na ba petit mo ba bimi ba petit ngo to ebité soki balala ka wapi na ebité. Pe bango te parce que on a des lots ba finga ngate. Ngana répondre ndé mutu oyo. Déjà ta ba finga d'ailleurs l'idée na bango 5 pardon. La vidéo ya 5 pardon. Voilà. C'est quoi ato fingi au répondre non ngamoto no ka faible pas mutu atinda ka bo fikela ke bato. Yebo ka moni ke na finga na bato na komi na suka. O meloko sosa meli ligorodo. To yeki tate fo sanzango bité. Ya Jean-Marie limisanga c'est la famille. Nga Jean-Marie c'est la famille nga wapi? Voilà. Ya Jean-Marie musarata 100%. Ngai to bande kota papa na ngai. Ko yono bande ko c'est la famille en côté te bongo demba ba famille ba tunga na ko ba. Ya maman nini pe ya papa. On explique que nga bande ba langwa na poto kuna ba kuiter. Na poto ba yemba bango kala ba tika kana ba kombo papa abisa ki mtetel. O ba langwa na ba Belgique ba France bande mon Jean-Marie Couleste. Jean-Marie Moutoumou, il faut respecter Jean-Marie, il fille qui va demander, il fille garde du corps, il y a un président de la République à France. Voilà. Il y a sécurité présent, moi, il y a France. Moutoumou a bien Gloria, Moutoumou a fini, Jean-Marie a bien coulé, mais moi, on a pas au Koufa. Voilà. À Koufa, on a pas le caté. À comprendre les cas qu'au fin de bateau qui mananda, ce qu'on d'abord d'anda kuno. N'importe quoi sur l'anda kuno. Face à pardon. Ce qu'on sera continuer, n'a pas toi la kinoana. À Sutuka. Moi, moutana mon aïe en kinoana. Qui est nos pèses en raison moutana en Sutuka. Ok, alors, tu commis vraiment na Suka. Côté à la paix, Glorioso s'attaquer à beaucoup plus na Karine. Bon, on déconne pas Angelica au P, à Tchelio, Minduki, awa. Nina, déconnanga. Angelica, Cassio, camarade à Karine, aux ans qui tient ça. Oyo qui a été émission, moi, à Salité. Anan. Non, il y a sa charge à Karine, Nakin. Il y a des opposants qui ont des charges à mon tout. Ok, tu comme une. Voilà. Non, ça n'est pas na terrasse, na bandala, ça, ba terrasse. Oh. Comment va uta Angola nzela lufo? Kasi ya uta Angola nzela lufo. Azotonga bandako ebe na bandala okiso. Na bandala avec absolument mutu moto bandako ebe na bandala ko leka fali. Ça pas fali mutu mswaza te. Fali mto bandako ko bandako zo kanisa bandako. Ndako utazovanda kuna wenda fala vanda sikana. Ekanga mina boss mos ko boss wana nzimi fateke na fali fala motale bo. Voilà. Mais toka ki busol ba pesi parler mo ka fanda c'est ça parmi bandako fali.